Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Ezaka ka yo moko muto kotia mbongo tenga pe na koya na mbongo na nga yo po ye na mbongo na yo to tie mbongo to tie makamu na mesa to luki projet to travailler ngande babikolo mingi basala na bango ngo omona penza projet mo bazo travailler des personnes basali ba société basali makambo ebele to koyi ko sala ba usine ya mai to koyi ko sala ba boulangerie to koyi ko sala makambo ebele voire même école. Donc, dans la place, ici, tu as l'école et Simba. Dans la place, ici, tu as dans l'usine à maille et Simba. Dans la place, ici, tu as la boulangerie et Simba. Dans la place, ici, tu as le restaurant Mounene et Simba. Donc, ouais, les gens qui travaillent dans Maman Bijou, moi, je suis disponible. Yo, moutona no koma na yo riche te, oza na yo millionnaire te. Obeta moi ba cop na yo bimisi moi ba 56 000 na ba société. Osali moi projet obongisi moi ndaku oki ko mbongo na otam susu na ya na crédit donc batumi bakoma azwaka mbongo na crédit azwi mbongo na crédit azwa ndaku moko asimbisango na crédit na pro crédit ou bien na banque moko boye so crédit esili aki azwi mbongo mususu so crédit esili azwi mbongo mususu siko muta boye okoma na onda no millionnaire te mais so continue ba au côté na ba boîte donc il faut pas sentir donc aux commis ça là na ba place ba millionnaire nous qu'on a un millionnaire qu'on a débrouillard donc na mo il faut qu'on a là simple comme bonjour parce que ba to mbongo baza alors biso ba to débrouiller to luka ape mutu moko boya ko kiko ya ko soutenir na lobé le côté tout travail on dé et ko Simba. Ça bien, maman. Aboli, oui. C'est fait lui, maman. Rosalie. Mais dimanche, dimanche obligatoire. Il faut bailler. Waouh. En tout cas, c'est peli na mukola lelo makasi. Ne boyo kotalanga. Ngamoko mama bijou boyo karana sa. Bijou d'or. Ah, tu as une auberge. Auberge, c'est ça la matongue. Quand tu as une sarabino, na lobby que tu as une chambre moins chère. Chambre naza, ils ont chambre à $15. Quand tu as chambre na biso, tu as un climatiseur, tu as une télévision, tu as un frigo, douche, debout propre. Tu as un ventilateur au cas où vous pourrez jeter. Tu as un ventilateur. À part chambre à $15, tu as un appartement, chambre, salon, cuisine, les assez. Tu as un appartement payé à $20, il y a $15 au Bomoni, il y a $20 et puis il y a $35. Tu as un restaurant, la carte auberge na biso, tu as une boutique. La carte auberge na biso, donc tu as un nyoso. Oye na yo congé na ki, obosani parfait à Ouiza. Oye congé na ki, olingolia, biloko ba africain, banamba. Donc, tu as vraiment tout service des akitoko, tu as le problème de maïté, tu as le problème de couranté. Maman bijou lobi bo pesa nga confiance quand ni bo pesa. Vous allez jamais décider parce que nyo c'est ça. Chez Bidor, ngai maman Nadine, gérante. Tozo yamba bato belé bisika bazo uta ba mboka bipai bazoya esika oyo la fête de biso na Irebuma Tongé A37.